mutu oya wakufeli oya zolela ebembe. Est-ce que koko ça fait? Jamais na une année aussi ça passe union sur la carte de la République démocratique du Congo. Au cours ça on a une année déjà impossible. Il y a un mandat autant aussi sango 2023 yom tozo sous mandat au salango okende nango. Politique nambe abomi biso ba congolais, politique nambe le logo mona yé photo na ina yo. Ils sa rage. Qui alternance au bozo lobeza la bongo président Fachi alnaza majoritaire na Sénat, alnaza majoritaire na Assemblée. S'abonner massivement sur la Corrector News avec Yemoko Rachou la caramel. Tout ça, la news na temps réel. Veut dire tout s'abonner. Beaucoup n'a jamais tous à la décider. De René Makondele, honorable de tous les Djogo. Et c'est le coach. Check, c'est pas pareil. Bonjour peuple congolais. Bonjour journalistes et les grandes dames journalistes et Rachou la caramel correcteur News TV chaîne de la vérité. Le lot oligo do baboye makambo to ozo le kaleo na Congo oyo to moni mbula oyo betaki bomoni kingabwa ndenge kingabwa izofana na kati ya ecomineti rivière banda ko ekotimai to moni ba mambo belé mais eloko esala biso mutema pasi to kaki babimisa monnaie moko billet moko ya 10 000 francs bache elongi ya Hippolyte Nambe na président Fachi Beton eza eloko moko insalamable et wana ezali lokola on s'en fout de nous quoi, on s'en fout de nous. Hippolyte Nambe il s'en fout de nous. Muto a bomi ba congolais, on a exterminé plus de 16 millions de congolais. Il n'y a jamais eu d'alternance au Congo. Pouvoir rentrer avec force, il y a peuple. Il y a un président Fachi Beton. Hippolyte Nambe a boma bande konabiso 16 millions de Congolais exterminés. Alternance à Nini. So babi que pour la première fois, pour la première fois, alternance c'est ça en Afrique. C'est de n'importe quoi. Mais pour dire que c'est la première fois au monde, crime oyo et l'équipe crime oyo Salamaga na 1940 et 1945 guerre mondiale et a dit oyo et l'équipe na République démocratique du Congo. Hippolyte a massacré biso, a bomi biso. Soki alternance au bozo lobeza la bongo président Fachi alnaza majoritaire na Sénat, alnaza majoritaire na Assemblée. Et puis alna ezoki peut tempo à composer ministère nae. Soki alternance ezala so coalition cash FCC ngezate. Biso vanda na France to moni tant François Hollande akei ba ministère na pekei. Tout le monde était au ministère ya François Hollande na ministère ya Macron basali coalition mariage ya nini. Pourquoi? Parce que bango balinga ko modifier constitution. Balinga ko modifier constitution. Nde balinga ba modifier constitution et simbate opinion internationale batelemela bango. Babi peuple na faut voter mo continuer 100% congolais va voter à Fachi. Alternance va aussi par rapport à quoi la République démocratique du Congo. Nana va voter à Hippolyte Nambe comme président. Nana va reconnaître Hippolyte Nambe comme président. Bino ba congolais comme on a Hippolyte Nambe comme on est Kabila. Pour ceux qui pena azagi mwana ya Mose Kabila. Angaza Simaliwa papa na te. Lelo yo ba Edi Kapen. Mon colonel Foul Edi Kapen lelo azana prison ya Makala. Azo beta 18 ans, il y a ovio. Et puis, papa Mose Kabila Tang a koufa ki moutasaki intérim, et zala ki Edi Kapen.
Bon, pourquoi Bokolokanga Edi Kapen, après yo Hippolyte Kanambe, Bayeko Tchayo gérant. Parce que c'est un pouvoir de Salamara, Namboka, Oyo, et qui n'a pas norme, Moya bien. On n'a jamais eu la vraie démocratie au Congo, chez nous. Na Kinshasa de Monica ba mort. Na 18 ans, ba Kouré a raté, Maïs a raté, ba Maboulou na Maboulou, classe Ekoufa, ba Bar Ebele, ba église Ebele, ba flat Ebele, plus de 50 chaînes, ba le Belara Hippolyte Kanambi, ba le Belara Yé, donc ça veut dire, ba Tché, ba Tsoko fini Hippolyte Kanambi, ba Kangio, il y a des innocents, oh, ba na kata prison makala. Attenant, ça va fêter le 24 janvier, par rapport à quoi? Président Félix, aux armes majoritaires, Tonayo et Mataki, t'as la tournée au salarié européen. Président Félix, n'a limité au quoi accepter et l'eau quoi n'a limité au quoi accorder billet wana et bima pour peuple congolais pour balobanini papa n'a limité fête wana oya alternance wana ekozala n'a limité makambo nazoloba Papi Moleka azana kanda, Blaise Mawolo azana kanda, ezopesa mawa. Bébé Chic, maman na Gaël azana kanda, Laurentine là-bas na Lyon bazana kanda ya makasi. Président Fachi. Pasi ezali na Congo. Misala ezati. Tolingi Olanda, slogan, ya papa, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, que son âme repose en paix, à l'Obaga, c'est le peuple d'abord. Natika la romona photo ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Hippolyte Kanambe te. Natika la romona yangote. Et puis, tu as la posa ya romona pe billet wanate. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect, avec l'amour, avec la confiance que le peuple congolais a l'opésa yo président Fachi. Mouto alingi yo a yo vérité. To sepelande to mona ki non. Lelo ata corps ya maréchal Mobutu Sese Kukumbendu. Bakunda ona Kinshasa basela mausolée ndenge basalaki ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ndenge basalaki ya Mose Kabila. Hippolyte Kanambe aza congolais te, aza rwandais, oyo azo circuler libre. Bande on a biso misusu ya ba congolais oyo bazalaki baza sima na ye. Bazali disqualifié na mamutu oyo ya Congo. Mariage cash FCC. Tozo souhait la biso ezalaka ke il faut ekufa. Directeur ya cabinet na yo Vital Kamerhe, c'est un Burundais, un caméléon, qui a travaillé pendant des années. Dans Hippolyte Kanambe. Il faut qu'on écarte hier. On doit se séparer avec ces gens-là. Nous ne voulons pas les voir à côté de vous. Nous ne voulons pas les voir. Faut tout ça là tout, il faut dissoudre, assembler, Sénat, ministère, il faut de la composer na yo, ndeto mona bamboka msusu. Botange na pays africain moko o président azali majorité te na Sénat, na assemblée, botange na ezaka na Congo. Pourquoi nyoso salami yana? Il faut parce que bazali na obligation il y a organiser ba élection. Mais pour la protection na bango ba mabe o basala ki po bakanga bango te ba noma batu na bango ya ko nommer. Mais la constitution ezali wana et vous permettre yo au dissoudre yango et puis au salela yango pour na ba congolais. Ba discours auto sala mikolo discours kitoko
tournée européen, il y a président Félix et a cartonné. Batte belé le discours au sali, discours mo kitoko. Il faut continuer na Hollanda, makambu oyo lobaki, le peuple d'abord. Yo kasi mutu oya wakufeli, oya zolela ebembe. Est-ce que koko sa fête? Tant que ça bo fête eko salama pour na alternance président Félix. Kingabwa kuna na kati ya rivière. Bana beni kuna bazolela. Na Kinshasa la poubelle. Courant ezate. Balala mulili. Misala ezate. Oyona osali une année. Mais on a exigé que okoki ko sala jamais na une année. Aussi ça passe sur la carte de la République démocratique du Congo. Oko sala on a une année déjà impossible. Parce que aux alliés on a mandat autant aussi sango 2023 yom to ozo sous mandat au salango okende nango. Hippolyte Kanambe abomi biso ba Congolais. Hippolyte Kanambe le logo mona yé photo na ina yo. Ils pe sa rage. Biso toza ba Congolais oya se ya ba sous-homme. Naza politicien te, naza ministre te. Naza mutu a se nazo lobelo likambu okoyo kanga lobi ke non likambo Roger le combattant zoloba eza boy. Eza bénéfice ya yo na yangai. Hippolyte Kanambe aza Rwandais, yo oza Congolais. Bon sikoyo alternance yango par rapport à quoi? Eza na sens te. Ye abomi biso lelo azotambola na ba moto na mbongo na biso. Aza na plus de 648 milliards na compte na ye mbongo ya ba Congolais. Muto ayaka comme clandestin, muto ayaka na mapapa ya caoutchouc, ayaka na ba chemise de toboka, ayaka sans valise. Alors on se retrouve na ba milliards. Azotambola na ba moto atongi kinga kati na mbongo ya Congo. Réunion auto sala ceux qui na base Zaïre balba ke non mbongo wala mbongo fe ebima na caisse ya kobiso ba Congolais auto zo souffrir. Les Fachi on t'aime beaucoup. Muto alingi yo aoloba na vérité. Muto alingi yo te aotika yo okena libulu. Omoti Hippolyte Kanambe bato bazalaka na ye wana. Babande ko tina epe kaka boma yepe lokola kenda classe muke asuka la 3e primaire abande ko boma ba Congolais ndeko na ye Bosco Tanga molelo bakati ye 30 ans de prison yango mademoiselle madame journaliste Rachaoula Carmel correcteur News TV pour la billet wana eza lokola sabotage. Comment on a billet wana na Congo, ils ont le sabotage. Comment on a billet wana na Congo, ils ont opé sa kanda mawa. Kobimisa somme ya 6 millions pour pas que nous fêtions wana alternance. Ils ont mawa, bana ben temps ba otala ba lobanini. Bana Kasai ba lobanini. Bana Kinshasa ba boma ba ngope ba lobanini. Bande on a biso ba ku o Hippolyte abomi ba famille na bango ba olobanine. Comment on a billet ya Félix na Hippolyte Kanambe, ça n'a rien à voir. Tout le monde a déjà Félix na Kagame président na bango, président ba Hippolyte Kanambe ya Rwanda. Tout le monde a bango na ba sommet après si président Mbote déjà ba tu vas se pelater. Bazoloba, il suffit qu'à présent Félix appelle ça Kagame Mbote Bazoloba. Et bon aussi go président Félix, président Fachi, gouverneur ya Tanganyika, bomoni ba Rwandais ebele bakimi beni Kivu, bakena Tanganyika. Il faut tala biso problème wana ba Rwandais wana bazonga gentiment na mboka na bango. Eza mama obomate bazonga gentiment na mboka na bango. Et puis, gouverneur à Tanganyika, Zoé Kanambe, il faut écarter.
Changement fait quota. Nous voulons les changements dans notre pays. Vraiment, dans le maître Sylvain Moutombo, où est le deuxième, il y a défense. Naebi koza vrai Congolais, ozoyo karoger les combattants, na lingaro mingi, oyebi. Maman Ariette Ouamou, honorable. Oza wana pembe na fachi, ba conseil ya malamu. Honorable Joridikela. Joridikala. Na yebi boza pembe na fachi, conseil ya malamu. Batutu oya malamu, ba vrai Congolais, ya ba sans tache, sans makila, baza pembe na fachi, bope sa fachi, conseil ya malamu. Parce que c'est un homme sage, il est toujours à l'écoute du peuple. Passer VIP na Afrique du Sud, Maloba Kitoko, Ozo Tinda, conseil pozo pesa na ba réseaux sociaux, tozo mona. Papi Moleka, tozo sepela ba conseil na yo, Blaise Mawolo, Rachel Maman na Blera, Tobo Sanité. Vraiment, biso ba Congolais, tozo toujours Sima ya Fachi, Président Félix, Koyok Samso Sonité.